Apocalypse 5, 8, 10.
Yesu Masia na nasala. Ngai Alpha na Omega. Moto na liboso na moto na suka. Ebandeli na suka. Amen. Ozongeli. Tandai moniseli na chapitre 22, le verset 23. Ngai Alpha na Omega. Moto na liboso na moto na suka. Ebandeli na suka. Amen. Bota. Amen. Bandeko na Kristo. Ozonge na toli pona mo basimba ki malamu te. Toli na biso ya lelo e na mukanda e moniseli. Soit Apocalypse Jean, na chapitre 22, Pongo Totanaki verset 13. Totangi lisusu na kombo na Yesu Masia na nasala. Ngai Alpha na Omega. Moto na liboso na moto na suka. Ebandeli na suka. Amen. Amen. Bota. Bota liloba totondo na sengo. Wete mai nyonso makoma na mo Bible e komsa mikata biso. Zala na sengo wete liloba etalisi elobi na koyeba na biso. Mai nyonso ekomama esili kokokisama. Tozali biso nyonso lelo Nzambe asali biso ngolu. Toza héritier ya promesse. To palpe nyonso inaka kitoko ya malamu Nzambe akomisali mwa libota na ye. Esika totangi eza livre ya Apocalypse, livre ya Révélation. C'est-à-dire kolo na biso alingai kotalisa biso maye ebomamaki po epesa biso boyebi tososola. Abi ngai nazali Alpha pe Omega, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ikamamotuya, verbe introduit, verset O, je suis. Amen. Je suis le commencement. Je suis le commencement, je suis la fin. Ok, je suis, et ça verbe le tas. Ça dit qu'on a les deux extrémités, ici qu'à boyebi, au sosoleva d'aki. Zambe na biso, azan zambe ya ndambo te. Baye bake ndambo te, baye bake na mobimbala ye. Mais Zamba bongisaki aibama na partialité ndambo ndambo. Mais abongisaki ngonga na lolenge ya kosala na ye. Ngongo kokoka tokoyeba ye na molai na ye, pe na mosindo na ye. Amen. Alors bina sali ebandeli. Nini ebomaki ebandeli pepe saboyebi, pe toye pour la statue parfaite ya Christo. Pour awa ezali témoignage Christ azosala. Abingai nazali bandeli. Soki na mikanda ya kala, baisi soto tu na ntango ya kala, tosozola nini elekaki na ntango ya kala, tosozola événement nini elekaki na ntango ya kala. Sokande ebandeli, ebombai kaka asekeli ya lisumu, le péché d'Adam Ève. Lisumu wana Nzambe azalaki eyeba nano te, azalaki konzela bato bakoma na âge ya maturité. Nzambe asele péché. Et balobi ntango moto asumuki, Nzambe abimisi ye na cercle na ye. Moto aperdre le cercle de Dieu. Abimi libanda ya cercle na Nzambe. Et bakomi tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Lisumu epekisi moto aume na nkembo na Nzambe ebimisi moto libanda. Moto akomi ko vivre un état de condamnation. Et moto na ye moko okite ko bindikisa ye moko. Nde sekalaki Kristo aya afongola nzela azongela moto pouvoir ya kozonga na cercle ya gloire. De Christ malheureusement ekomani mpona Christ akoloba na masese. File nyonso kozalaka lisese na lisese. Akolimbola péché mais akolimbola mwana kobombama. Po tango kobai na mote po yebo alakaki ngala koloba na masese mais moto akoya sima nga akoloba ouvertement. Yende akoya ko expliquer lisumu akobombe no côté. Amen. Et Christ devant Pilate, alors il a sali témoignage. Alors je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Et c'était quoi la vérité? La vérité c'était la pensée unique cachée dans la Bible.
Pensez que nous avons pas la Bible. Oui, c'est vrai que c'était le péché originel. Amen. Zambalaki, Abimoni, mon sang Akoya, consolateur Akoya, Yé Akoya ko convaincre Bino, Yé Akoya ko le ouvertement. Gana Makambela ko Bino, mais beaucoup de cela pour les noter. Mais Yé Akoya, Akomaki na Bosolo Nyonso, Akokundo na Bino Baseke Boaki. Dès que mon apparition à l'inobaye, depuis tout botama, bato batanga Bible, to tungisa mapona reba péché, moto na moto atatone na ndenge na ye. Zambe ndenge asenga ki bongo bato batatone pour aiba ki ya connaissance boya. Amen. Bato batatone, mais l'inobaye, l'homme devait apparaître parce que l'Apocalypse c'est l'ère d'apparition. Apparition yé makamuza mabomsaki, bomare boki eye bana mokili. Makamanzambe bana olengeli soka telesi moto apesi boyebi abimisi na mokili c'est la dit makamanzambe seye. Amen. Ilobeye la stabilité lisume bobi mokili ezaki ko ote soupe de vie. OK so tali pe na makomi omola exact zamba pesi na Moïse na Exode 20 abi na moto ne tuer point. OK ne tuer point, le point est la négation sans limite. OK tuer c'est mettre à terre à une vie. Moto nyonso simbaka vie asimbaka nzambe. OK, Dieu est la vie. On ne touche pas la vie. Et lorsque tenda liwa et pas moto, pour nzamba ça qui moto na pensé éternité. Là moto abandi ko commander moto abendi kufa kati na ye. Amen. Ne sekele bomba makiwana. L'homme de Dieu a expliqué biso, moto bomba moto te, aboma nyamate, aboma mbisite, aboma pe nyamate. Dès les quatre êtres vivants Bisognon surtout là qui le encore. Et donc d'abord ça biso les acquis le souffle de vie. Amen. Donc le souffle de vie c'est Dieu. Nous pouvons ensemble na kati être. Dès zamba bani ko funda li sumo na l'histoire ya dans elle. L'herbe bimili banda jardin et l'eau li boso acte li boso salamaki balobi Caïn abdamisi makila bel. Amen. Kona bani ko funda makambo esamaki na kati ya jardin ya kobombama elandi bana mpe nzambe azebisa Caïn avant sa lisumu alobi na ye lisumu eza na ekuke na yo kengela yango mpo ezolaka liboso na yo. Amen. Nzambe azali kopesa deja image ya péché alobi ete nabotami mpo na rendre témoignage la vérité. Otali Kristo abotami na ndako ya bibwele alakisi biso te moto nyama mbisi ndenge toyaki kaka moto moko akoki kokende bipai nyonso abotama ye mwana mokonzi me balobi akebotama na ndako ya libwele nde ayingo apesaki sekele consolateur akoya ye ndako limbola nyonso mpe akolakisa biso verité. Amen. Banso na kombo na Jésus-Christ de Nazareth ekoya ye akopamela bamokili na ntina na lisumu mpe na ntina na boyegemene mpe na ntina na kosambisama. 12 ngai najali na makambo mingi na koloba na bino nde bokoki koyeba yango te. Sasa ipi nde ekoya ye molimo na solo akokamba bino kati na solo nyonso mpo ete asosola mpo na ye mpe akosekwela bino makambo makoya. Amen. Amen. Bota mais consolateur aye toye kososola lisumu te moto asimba mpe mamoninga ne moto te asimba mpe banyama te asimba mpe banyama te mpe ya mbisi te. Amen. Nde accomplissement ya le commencement a prouvé que à ça le commencement a dévoilé l'état caché ya commencement. Amen. Christ kolata image ya nyon azaki ya expliquer biso likambo ya lisumu le fait kolata image ya nyon bakata ekingo babakende kusu bakomaye azalaki kofundama mpe ya moto yango lilobeye l'homme de Dieu ya pexi biso alobete tosimba mpe mate po moto asimbaka mpe asimbaka ya et yango nde kangaki moto ekuke ya nkembo soki bato balongo lisumu nde bazongi na nkembo. Amen. Et je suis la fin. Ok, la fin est bomba qui s'écrit en mystère église. Ok, zotali na Apocalypse, révélation épouse. Épouse à Christ à côté de Nicolas Bokita. Et là, on a pour ça là. Yenda quoi pour témoigner combo et époux na ye. Pe akomi ma combo wana. De ba pesi s'écrit en Apocalypse. Azo Jean Somon na épouse à Christ à zota Nicolas Bokita.
azana gloire ya nzambe elingai kolakisa église wana ekoya oyo ekosangisa mokili mobimba ekozala lolenge ya moto te na makanisi ya moto te amen ekotémoigne koma mobali oke koma mobali ezaki liloba na nzambe nde tomoni église liloba nzambe elati kombo mpe elakisi tosekele nyonso église elaki suka ya mystère ya nzambe accomplissement ba prophétie nyonso ya nzambe nde tomoni église ye mpe tomoni liturgie église à travers l'homme de Dieu. Donc on prend une bota 7e trompette. La 7e trompette. Page 109, 120e cantique. Apocalypse 11, 15, 18. Amen. Yamokili oyo esili kozala esili kozala esili kozala okondi na kolo na biso 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 pena masia na ye akozala libela enapesi basali nyonso mbote depuis liloba ebandi na misu na ngai basali nyonso bazofréquente ndako na ngai mpo na ngai liloba eza famille mpo na ngai même si naza malade vraiment basali ya nzambe batikala ngai te mosi azoya kobondela mpo na ngai na ndako na ngai mpo na bika dernièrement nautobela makasi akeluka me médecin mpo aya kopesa na traitement en tout cas napamboli liloba na basali na ye nyonso mpe nalobi merci. Na vie privilège moko na vie oyo nzambe asalelinga à travers l'église liloba na nzambe amen. Nalingi na remercier premièrement l'homme de Dieu, le prophète Kone Paul Dominique. Na remercier basali oyo atindela biso na église ya Petro Congo. Et en plus de cela, na remercier église mobimba mpona olingo oyo ba manifestaki pana. En fait, but il y a témoignage na l'homme de Dieu apporta qui garant il y a pour soutenir l'étude à niveau de l'université. Amen. Alors, les bandaki na Kinya et Silipe na Kinya, les jours où on a créé pour l'homme de Dieu que classe et Silaki, la première des questions à tourner est-ce que au témoignage qui, même ça qui est l'homme de Dieu, non, on a témoigné. Yango na profité na occasion ya lelo lokola eza premier culte oyo toujours célébrer na kati ya église ya Lobanza na Petro Congo. Na remercie encore une fois de plus l'homme de Dieu. Merci pour na bolingo manifester panama. Lelo ceux qui naza na titre académique naza nango eza pona yo. Merci na basali ya Petro Congo et puis merci na église Lobanza mobimba. Amen. Amen. Nzambe ya prophète Kone kwa sali kati ya kobota mwana na ngai. Moi, je le 6 mars 2019 na Brazzaville na Kintere. Na kobima na ye singa korone kangamaki na kingo mwana melaki mai. Bale ba transférer biso na hôpital général ya Talangai. Kokoma kuna hôpital ya Talangai na pesi ba femme sage 10 000 pour balanda suivi ya mwana mama kotasa hémorragie donc ngai moko na hôpital. Balaki na benga basali mosala longwe na ndako na Kintere koya ti hôpital ya Talanga na ba 1 heure afuti taxi na mbongo na yemoko na bolingo oyo basana mwana envers banzimi baye kopesa ngai lipambo na bana dosa 1 semaine mbongo esili na komi kolela na longwe na hôpital ya Talanga imakolo ti na siège na tikeleka na 100 francs na te offrande pour la moana na mwasi
nazongi su makolo tina hôpital nazwa basaki mpo nazongaki tele naki mpe namonga transporte nakutana na frère moko amemi ngai ofele tiki tele ekomba 20 nabengi ser boni kuna abi mwana osala baoke awa situation eza te mwana ake na neonat ngabi d'accord na tongo ekomi na ba 1 heure ser asanti mopepe koti na hôpital na neonat amoni prophète Paul de Paul abimeli alobi tala mwana zai wapi abi mwana zana bloki kuna papa koti na kati apesi mwana lipamboli abimi alobi na basete bobima awa ser apambuki boye asanti ndoto abengi nga alobi nga bezala kaka bongo ekomi na sete premier docteur kota abi me mwana oyo asala nini awa bobimisa ye ser abengi nga nake kodefa mbongo intere na depi mbongo mpona futa kaka osito tobima depuis wana ti lela belaka lisusu te mpe na bolinga nzambe liloba vraiment papa kolo abakisa bino ebele koleka kontine kokatela biso papa amen. Na maladi oyo mwasi na ngai azalaki nango fami mobimba bandimaki te toke okuta na l'homme de Dieu toke 14 papa na bango azalaki médecin directeur na Ngalema papa babeti AVC tofandi libanda balobi bokotia bango tozalaki na suka ngai na papa bokilo na ngai na mwasi na ye l'homme de Dieu abimi papa azalaki na nsima afandi wana abi obimisela nga muta mbutu oyo aza na kati wana na mitundi ngabi eglise ya liloba ezalaka na kisi to na nini ngalabi yamoni biso ndenge nini nazwi chaise roulante nabimisi papa l'homme de Dieu asakoli mpo na ye abi namoni 3 personnes na 3 personnes wana papa kozala na longue vie te osala eji ya kokoti tosaleli eji ya kokoti tozongi na papa na ndako kozonga tozongi na papa na ndako mwasi na nga abandi liboma ngabi fami nini oyo nga na ye kokota awa libala nini oyo nga na ye kokota mpo na mwasi na nga papa abeli akufi mwasi na nga na mwa moko wana abandi liboma kobanda liboma atiki nga na mwana ya 2 semaines na maboko mwana nayebi ndenge ya kobanda te nayebi ndenge ya kosuka te kote mpe mwasi aza nayebi te na kosala sikoyo nini nakie na eglise ya liloba ya Pascal nasoloki na bamose alobi ke okutana na l'homme de Dieu soki afandi awa na chantier nazoloba bandima peto bongo bayebi batie awa mwasi abima kini eglise na bino ya bandoki eglise na bino ya bo abenga kutu bato balalaka awa bakina pere eglise etikaki yeka te nga mpe nalembaki mwasi te nabengi basali babi te kende koluka ye natiki mwana ya bebe nakie koluka ye nalukie nakutie na Pascal baviole basali mabu nyonso nazondeka na awa bilamba banye na babi konika bilamba awa boti basali bayebisinga kolemba te mokana yawe ekokokisa mongali mokana yawe nakosala nini naboni bongo te nazwi anga nasekuna nabengi basali baye nasali batongo baye abi te bomema ye pa mosali le jour toke 14e mwasi liboma esili abi nga nakendaka nakutana na l'homme de Dieu nasola na ye me mwasi kaka abonika prophète liboma esili ngali oyo nini nga nazomona naye kosolona na basali nga bitala mwasi tala za boye za babi te kende kaka somba ji ngabi nasomba lisusu nasombi lisusu nasombi ji babandi kotia na bisu babandi kotia bongabi te ngana nzabo na mwana liloba nga mpe nakoyi mwana liloba mama Angel yeyo
ayebani peto kongo mobimba na libonga na ye yebene mutakosinga na église ya Liloba mais nga na komi na pouvoir ya kolenga ye personne sima église ya Liloba ezalaki un certain dimanche ezalaki plutôt ya l'homme dédié na église à partir ya mardi ya semaine yango mwana bimaki mbuma moko boye na tete na ye azalaki na 3 mois na temps wana erloma ye programme wana te arrivé le samedi grande sœur ya papa aza médecin ayaki na ngala nalakisi ye mbuma esala ye mwana ebandeli vraiment kovimba grande sœur ya papa ayebisi nga alobi mbuma oyo eza mabe makasi du fait que ezovimba ekoki kotouche cœur ya mwana mais observant ngo totala ntongo alobi soki esali kofimba lisusu ekomi rouge c'est que eza malade yango obenga wana telefone obenga bino rejoindre nga na hôpital ekoarrive ntongo ya dimanche explication oyo grande sœur apesaki nga ezalaki mokie ya niveau mbuma mwana ekomeyaki mbuma evimbi naoki kobanga kati na ngai eyebisinga kobanga te kende église nalakisi mwana nakie na mwana église arrivé na église navandi nakomi omituna mituna l'homme de Dieu azoya koma teste na okosala mpona lobi kwa mwana ngai na biso na bina kusala pembe na papa eza pasi na entroupement ya bato naoki kati na ngai eyebisi ngai mutuka papa nayoki bongo nayebisi baprotocole na bipardon vraiment bosunanga naa na kosala mpona mutuka oyo l'homme de Dieu azoya nango baprotocole sécurité alongo basungaki ngai papa ye akoti bayebisinga vanda toyozwa yo bandeko bayezwa ngai bake balakisinga mutuka papa nazwi mwana mbume epimbaki vraiment rouge nazwi mwana natie mwana likolo mutuka papa nateko ndima kati na ngai nalobi ezalaki motinda bite to mwa jete longi na ye moko navandaki na mutuka oyo mbuma oyo ayo mpe ezotikala na mutuka oyo bandeko nazwi mwana nalongole na mutuka nazongi mpe na place na ngai na kilo mwana azalaki na koko aka kosapi yango na babi na sala ayebisi napesanga mwana bandeko napesi koko mwana lokwa mbuma efimbaki tobokaki mpe bandako polisi elamba koko babi alokole elamba mopepe place wana bandeko kokwa tombola elamba mwana sans trace ke mwana bimbaki azokaki yango na ye ekumisa monene na nzambe aliloba amen bandeko oyo ya liloba ya peto kongo bayebi ngai nazalaki candidate député national ezalaki bitumba ndenge boyebi mais na bitumba wana nakendaki komona prophète Konde po asambela mpo na ngai lelo nabimi député. Merci prophète. Amen libota. C'est là. Namoya birelo kito tozo luka ezate. Bon, baibazana se olobate. Baibazana niveau oyo olobate. Tozo baibazana mapata. Binokula bazana mapata. Amen libota. Sa grandeur, Léon Tcholéo. Lénende. Binyaki Bambo. Et salamité. Ba maman ba papa binokuno libanda
Sa grandeur, ce qui te fongoli mitema, au monde à Saï, et ça va mitema ya bana na yo. Voilà qui sa papa qui est dans la nalobi événement on a koratango soki moke moto na nzambe na libumu na nga na kiti na bandi makolo nakomaka te sa grandeur komona édifice oyo ezolakisa biso monene ya bolingo oza nango mpo na libota na yo. Moto na nzambe décembre 2020 mosakoli Guilain oaza responsable provincial na badistrict nyonso balobi fo tozongisela papa Matondi amen libota tosali un mois ya collecte po makambo oyo moto na nzambe aye nango biso bana na ye tolobi topesa ye ata mai ya komela eza mabe mai yaka te papa zwi mai ya malili na ye biso tokanisi ya kotinda biso tokende osomba mai tomona kaka boye alobi soki nazotala bolingo oyo bana Petro Congo bazalaka nango bomoko oyo bazalaka nango mai ya malili wana nyonso kamata pesa nayoki te. Est-ce que tu as compris? Votre mari est maï. Balobi, libota na yo pesi yo maï. Léa mbela yango. Alobi nazo qui c'est la bana. Ngo bolingo balakisaka ngai. Est-ce que vous comprenez papa ya bongo? Moto nzambe janvier 2020 to sombi esika oyo. Oyo otali opesi nzela. Décembre, octobre 2020, tu posé première pierre. Cela veut dire que cet immeuble Motonanzambe est sali plus ou moins 4 ans de construction. Sa grandeur, Oeza Motouya, Eza Lité ya Oyo, Bandeba Petro Congo va passer l'ibota de Saliloba. Motonanzambe Lité ya Oyo, en tout cas, Sika Topé Sabino, merci à Mingi. Parce que grâce à Nabino, ils sont aux humains et que il faut bon moko, bolingo et même makamaka minene. Et ça va monter, hein? Si quelqu'un motonioso, oyo matambe na ekonyata, oyo a contribué na etonga oyo, kolona bisombo na eti de génération en génération. Sa grandeur, c'est un immeuble à 3 niveaux, avec plusieurs gradins. Motonanzambe, exceptionnellement, il y a plus de 10 toilettes ici. Ça veut dire, aux autres sentir, totier climatisation de Motonanzambe, on a une aération. L'immeuble peut contenir plus ou moins 2000 personnes. Voilà ce qui est pour exagérer. Mais Motonanzambe, comment Bandeko Batongine stade Carmagnola. Ata 10 000 personnes d'ailleurs, papa. Et comme ça, la fissure ce qui m'inquiétait. On a mis, papa. Basali 350 kilos. Il y a ciment par mètre cube. Ça veut dire, le parti, Motonanzambe net on a et ça 289 kilos. Mais awa, bande
soki tu on dirait bazalaki na moto mo basalaka na sima na silu po bagaspiller sima na lolenge wana me balingaki batika po nde bavandi awa bana ya bana na bango 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 baya na esika azaka papa na bino moko te aza mpe na biso tokomaki kosalela bino zuwa po modele moto na nzambe a visité Petro Congo. Sa grandeur pour votre information etonga ya Petro Congo opesa nzela depuis 2002 na avenue Rail numéro 34 esika tobanda kokauka na moi kuna moto na nzambe. Depuis 2002, si le lot, moto na nzambe oyata ba 200 fois ouais. Donc ils ont l'accès que moto na nzambe aza vraiment na attachement na bino. Sa grandeur au pesi liloba lokumu biso babandaki koloba etonga ya manzanza yo ebisi bango ke yoza visionnaire yoza motoyo olandaka makelela bato te yoza motoyo oyebaka des milliers oyo ekosalema. Na 2016 on va retrouver les images, on va vous envoyer moto na nzambe osakoli na avenue numéro 34 olobi bolingo nazomona epa na bino bandeko ya Petro Congo nasir ke bokotonga immeuble à 3 niveaux kala mingi te. Na 2016 papa les images sont là 2016 na 2020 bisakoli ekokisami na 2024 tomoni makuma minene eza mwanje te je n'ai rien dit. Sa grandeur, on ne peut pas savourer cet édifice sans pour autant moto na nzambe na particularité moko eza que immeuble oyo etongami na main d'œuvre locale. Baluki ba ingénieur à Chine te kaka bango moko bana ndaku balongoli pantalon batikali na kilote modèle bazomema babende. Je vous rassure papa, c'était exceptionnel. J'aurais bien voulu que tu aies filmé la construction pour Motonanzamba Mona Ndenge Badaïko Salema. Avec votre permission, Motonanzambe, Nalingi Baenyoso, Babema Kili Bende, Basala Ki Moussala Nesiko, Boya Nesiko, Motonanzamba Mona Ndenge Salema. Permission, j'appelle très respectueusement Mosakoli Pito se mettre debout. De toute cette grande église, dire merci à Maman Safala, à Télémanimot, à mon père, sa maman, Petro Congo. Abo. Nakona tata ne tombera. Donc,
ekozala injuste ndenge moto na nzambe areleve yango soki toremercie puis tohonore bayeba akompagnaka mokonzi te. Sa grandeur au commis na Angola, plus de 30 ans pour les bétagatés. Au Sakoli non Kabamboula. Et bétate. En tout cas, ceux qui tombent par la moto, tous en aiment, tous en aiment, c'est guidé. Azali Mwanzete, Papa Bakolo Massina. Balobi lolenge obotiseli bango bijou quartier Bongi esika babandaki kobata babakuluna yo pesi yango valeur bango balobi moto na nzambe babotika yo te balobi baza na yo tina. Nous appelons très respectueusement la notabilité des chefs coutumiers Popusana Bankumu Tobeteli Banga Bilawa le 14 septembre, son éminence Mangé, Koumignos ya Tchangu, na terrain Njili, Bapesakio, Balobi, Ezaobeyo. Mais Masine, Papa Bankumuro, Mokolo ya Eminga, Batambo la Rapambate. Balobi, Nenge yo yeawa. Nano Bangona, Moto ya Boboto, Neti yote. Balobi, Baelio, Maboko Pambate. Ale Kumu, Sana Bilogo na yo. tokolemba yo te biso toza nsima na yo eloko tokani awa mpona tokumisa onzambe na yo onzambe nde eza monene elembo oyo eglise nyonso ezotala monde ate ezotala elembo oyo yango biso tokoya awa tokotika bakopamba te eza mabele na biso kupu ya bwania kupu ya bwania kituma ya bwania Yeah.
remercier l'homme de Dieu, na délégation de la profession religieuse, même pour assister sur Moukoulalo, na œuvre Sam na partie à la maison de Dieu, grâce à l'homme de Dieu, pour réaliser œuvre. Bandeko, ce que nous avons toujours que l'homme de Dieu, tout le monde a mal à monter. Bataille va présenter chaque image. Hier, comment qui motive na bango na passe nyonso. Soki ndako le petro ça va rêve koyoka l'homme de Dieu. Place au mabe ezali azong salanzela. Place au malamu eza apesa toujours toli. Merci l'homme de Dieu na toli to pesa biso to négligera côté. Malgré les erreurs pour m'accompagner belé même toli o pesa biso na mama sapala to pratique kango yango eboti nguma. Pona makasi na biso to kokate. Quand on construit l'église, vous allez dédier peut-être à 10 000 $, 15 000. Si on ne connaît pas l'homme de Dieu, tu as dit que papier tel est ce qu'il y a. Par exemple, tu as dit que tu il y a pas plus de na kati ya liloba soki toza na problème mutu nza batinde la biso eza l'homme de Dieu soki na kati ya biso ka l'homme de Dieu te bandeko eza passe ya ko bate ba présenter ke to bandeli ye akoma ki mobikisi na bango na passe nyonso na bango soko mona passe de l'église na demi valeur à l'homme de Dieu. Merci l'homme de Dieu, merci maman Sapala, merci délégation et professeur religieux ipote ba côté la biso na Moukoulalo, merci beaucoup Penza. Il y a beaucoup de choses, mais malheureusement très nécessaire et ça fait l'homme de Dieu. Merci papa. Ndenge lobamaka la prière du peuple de Dieu, bomemisa Nzambe kopesa nkembo. Na gloire ya komemisa Nzambe kopesa nkembo. Grâce na yo papa yango eboti mbuma. Mingi ya koloba mingi eza te papa. To remercier mama Marceline Safara. Grâce à maman Patoli na yo yango bana bazokumba toujours autant sa Ève. Merci papa mingi ya walo bezalité maloba totiki et pas papa. Totondi botondi moto Nzambe na kombo ya confession religieuse aswi maloba na kombo pe ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi ayebi lelo liloba efungoli ndako ya Nzambe bongo na kombo la plateforme ya confession religieuse tolobi moto na Nzambe olongoli biso soni bilaka ya 21 elobamaki akoya kozongisa likambo na Nzambe amondele te me moto mwindo bomeneso yango bilaka ya 21 ezali kokokisama otindami te mwanji te me elongi na ye bogemeso l'homme de Dieu totondi yo otondi nama yo esalami awa elingi koloba bonzambe na yo ezali ya solo bonzambe na yo ezali ya solo bonzambe na yo ezali ya solo na kombo ya bachef ya baconfession nao bazali na mikili na poto nao bazali awa tozongisi yo matondo me poto kosukisa loyembo ekite lobi mwana botameli biso mwana bombali bokonzi nyonso epesami na ye mosusu te mwana yango nani liloba na nza bongoli meso yango totondi yo botondi tata kamiselaka biso
na losambo na yo. Tosengi yo lisusu pona Imam Musa, pona Monseigneur Nzinga, pona Mfumu Mampanda, zoto ezalika kokangama. Tata basengi losambo kanisi la bango kimia na yo oyo ye na mona mokili epesa bango pe kimia na libota. Wana totondi yo botondi nkolo ibota ya Petro Congo ex Petro Congo. Lelo ekomi ndako ya Nzambe, ndako ya tata. Tosongisi matondo na bino na mayo bosaleli tata. Lelo nakokanisa nazane sengo po mwasi na ngali ngako kufa lelo. Me azana témoignage moko utu lelo. Alobi abengi ngalobi ambassadeur na lingina kufa lelo. Me na biki na zwika ka foto ya prophète. Na tena motema na ngai. Soki atele makana makasi ndelelo aya témoigner. Me alobi na biki na photo ya l'homme de Dieu prophète comme de Paul et Dominique. Yango wana tata kobata mabisote toyebi yo mobikisi ya mabota, yo mobikisi ya mabota, bikisa biso bana na yo tokondele na kana batata tata Nzambe yoka biso mawa. Premièrement, pour remercier Mokonzi Yambo Kana Kimia, parce que depuis son époque, depuis l'instauration de la petite Mokonzi ya pays, l'église Petro Congo et Bandon Tombati, la première mandat de l'Israël et Syria, Ndako na Tata na Petro Congo. Donc, pour remercier, il était la paix total aux années la capitale la RDC et ces années la tribulation. On se réjouit ici à Kinshasa mais ailleurs ils ont des difficultés dans la président de Konjambo quand le grand c'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo automatiquement protéger ma fleur. Parce que quand on a la paix, il y a des motos acteur total de la paix. On a le gouvernement Mobiba, le Sénat, le Papa, le Parlement. Comme une œuvre grandiose, la Bota, Petro Congo, précisément la Tchangu. Et puis on tient tout simplement aussi à remercier Bakonzi Onyoso communal. Il y a Masina, Bakonzi communal, Naba de Bonamapinga, et Onyoso Bazo Kambaitando, Yo Bazape présent à la Tapiso. Donc vous n'oublierez jamais parce que Naba Konzi a police, vous soutenez l'église, il y a Petro Congo fortement. Même votre besoin rester 4 Malioba, donc tout ce que vous êtes en train de faire pour l'église globale, et vous dites qu'elle n'est jamais inoubliable. Et puis, nous avons l'union sur le papa, il y a Petro Congo, en diminuant sur la frère, ma soeur. Et puis, si pendant que l'église à Petro Congo, ils ont fourni les efforts. Parce que si vous avez implanté l'église, vous avez mais Petro Congo, c'est 20e église dans le monde entier. Donc, tant qu'il y a précis et si Kanabango, ça ne veut pas dire que bon, si Bakenda, de la grâce à Ilobo, non. Tout le monde sur le vota, Batika Piso, na Iboto, Bayamaki, église Oyo, Nakata Petro Congo. Vraiment, je serai toujours là pour leur jeter les fleurs. Place où il y a ce pays, Petro Congo, c'est la Banda. Togo Zala, Nabukabonia Mabete, Beto Tiki Kuna Toyawa.
Et un point focal, place à reconnaissance. Ils ont aimé, beaucoup aimé l'église. On ne peut pas les rejeter, les sous-estimer. On dit, mais il y a quelque chose, problème, vous allez avoir. Vous pouvez la camaroliso. S'ils ont un problème, c'est la famille. Ils ont pas comme la camaroliso, à leurs âmes. Moutayamba qui dit sur le bosso na Petro Kogo, papa, puis à son âme, maman, puis à son âme. Ti Petro Kogo évolué et boti, et botabio soyo. Nanda ko oyo mobimba grâce à eux parce que amour bazaki na mokona iloba. Paix à leurs âmes. Paix à travers Bolingowana. Même s'il y avait des petits problèmes, oui, est cassé, je souhaiterais que notre Dieu puisse les donner et les recevoir pour se reposer en paix. Parce que c'est grâce à leur amour que les Seigneurs sont pour que le chèque dise, oh, l'église, non, mais ils ont accepté. Malgré ça, qui passe à passe, il y a Mindodo. Je me souviens que tourner mon de Salaki, il vota. Mazagna le boyete, ma pêche d'Orléans, que papa, secrétaire CG, il a dit ça, en fait, quelques ans, on va discuter belé. Je me souviens, je ne sais pas, en 2000, je n'ai pas la bonne mémoire. 2018, tournée pastorale à Petro Congo, on a, ma frère, adressé ma doléance. À ce moment-là, CG a fait ce rapport que le vote à Petro Congo, basé la souffrance. Par la peine, par la difficulté. Alors, on est là, avec cet amour, rencontre les Salemi, nous avons avancé la bino. Peut-être nous avons accompagné à table Sabine la Bobote de Sommet. Et subitement, depuis cette tournée 2018, Petro Congo c'est comme une plante qui a toujours été. Pour monter matin sans arrêt. Ici, on se fait bien et ceux qui peuvent premier passe. Mais Petro Congo depuis Banda, toujours pour voler, voilà, avec les efforts. Je m'étais donné une fois quand j'étais encore dans une tournée pastorale à Petro Congo pour persécuter le cri de spirituel, beaucoup pour moi, mais j'avais dit non, votre 4-1. Ça me dérange, ils ont dérangé le matin. Vous avez dit non, ça vaut quand même pour nous. Et ça crie beaucoup madame. J'ai essayé d'interdire, mais je vis que ça continue. Et puis, Botimbo Makolo, à Pambola Petro Congo Mobimba. Mes confrères aussi à confession religieuse, je vous aime tant. Parce que, vous avez accompagné dans Evroyo, avec tant d'autres préoccupations, vous avez voyez, Bamoutamut, Bamama, Papa, ma chef, comme si Batamabé n'a pas et pendant que l'église, il va beaucoup de ça pour gêner. Ah, Papa chef, vraiment, je vous aime tant. Si vous avez la progression, vous allez toujours vous porter dans mon thème. Vous serez toujours le mien. Aimable de notre Dieu. Et on est honoré aujourd'hui. La présence est honorable. Mais quelle grâce, c'est difficile, mais dans la temps milité, honorable, mais maman honorable, du début à la fin, vous êtes là. Oh là là, même papa Zana Moubé, monsieur GDT, vraiment, que Dieu vous bénisse. On n'ira pas tellement loin. Parce qu'après tout, manifestation, on y a chez l'équipe. La congratulation, on y a chez l'équipe. C'est ça l'exhortation. C'est ça l'enseignement. Rien que l'amour parfait, ça témoigne déjà la présence de Dieu. Comme les gens ont toujours demandé, Basenga Kitata, Dosam Landegenin, Ngolo, Osana Biso et Dosam Landegenin. Rien que de vous aimer les uns les autres. Rien que l'amour parfait, l'harmonie parfaite, l'entente spirituelle.
Notre Dieu sera au milieu de vous tout le temps. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, voilà. L'être est bandina A. L'être nyos bandina A. Dieu est alpha et l'oméga. Donc, et bandina suka. Donc, il va nege bandi bandata wane bandi tikino suka mukili. Ti le bekotam la kino suka mukili tata. Asali mukane na mukili. C'est-à-dire qu'il y avait l'existence avant que Dieu, avant que le monde soit là. Il y avait quelqu'un, le créateur de l'univers, qui a créé cet univers. On appelle ça qui n'a pas mal. On a bâti ça qui va zéter. On a habité dans ma belle, bâti ma pétika du pan à l'ipal. On appelle ça qui m'a perpétué dans la mokili mobimba. Sans cette air, bon, un peu Dieu, vent, souffler, on les cas. Il y a moins de salariés. Libota ya liloba. Qui s'appelle le souffle à l'icolo. Le souffle qui n'a jamais été si bas. Et pourquoi le Seigneur a toujours agi? Parce que quand Dieu ajoute ce souffle d'en haut, qui a toujours été dans ses narines propres, dans son être. Mon pépé, ça n'a pas être à Yahweh. Mon pépé, ça n'a fait vivre les matusans différents. Mon peuple est à Kabanda pour ébouiller sa bandette, on a toujours appelé tempête. Mais souffle, il y a vraiment malin, mais kimien. Oh, il y a mon client, et je l'ai cas, et il y a sa aération, on a attendant. Mais oh, il y a l'icolo, et Maxamanaka Tabino, il y a sa rabat, Misala, Babirac, le besoin de la Tataïloba. Parce qu'ailleurs, il faut pas Misalo, il faut pas toucher, il faut pas Simba, il faut pas la Tabankasa, il faut pas qu'elle ait la banzette. Mais ici, rien que le souffle qu'a jamais été sur cette terre. Et quand il envoie souffle Néwana, des jours rayonnés, ne touche à mon diminution à l'iloba, ne touche à Bassali à l'iloba. Amen, Igota. Et voilà, vous voyez pas bien. Non, mais ma salona yo, maïma, ya alisani. Et le makina di bondo. Mosilona maekanga mina mote maina monana pe manazolo na tata ne yanga ni saka mai ya bomoy mai ekotaka na nzoto moto te azo grandir. Période monsieur se transformer en souffle, période monsieur se transformer en eau. Dans mai et quoi il pour les bêtis, maïe kiti, et kiti n'a pas à m'appeler, et faire vivre na bikelaunyo chez Zana Katikat n'a m'appeler. Espace ya ciel ya m'appeler, et président de la team au peuple va le temps pour la région faire respirer terre. Souffle le souffle, il y a un péché dans la terre. Et je vous donne la pose à la Samabele, pour une Samilona, moto à vivre nango, on donne Milona, Namai, na souffle mon bébé, et que la Samabele, et bon ici, Milona, motazo vivre nango. Et Bimissin Kassa, et Bimissin Zete, et Bimissin Mississa, et Bimissin Fruit. Voilà la vie de l'homme, voilà la valeur de l'Esprit de Dieu, l'Alpha et Oméga. Parce que c'est lui qui a créé le tout. Mais à Bombela mon peuple est où pas naïe, oye yaka pambate, et qui t'a pambate, et je vais t'en à sauter. Amen. Oye ma bélo, ya mokili, ils ont un motonios. Même le méchant peut vivre, même à vous prospérer peut davantage, même le mauvais aussi peut avoir la vie. Même quand il y a le manque de ce souffle d'en haut, alors c'est un peu l'homme a toujours souffert. Zam Nabomoy, Asimba Limota Petro Congo, 20e église du monde entier. Voilà, œuvre grandiose. Vous savez que ce jeune de gens, dans Babandi Moussala, l'église à Petro Congo, parce que le bazar soit fait d'argent, babéni ma famille, ya bandegwa, babéni ma pote à Nabango, famille à terre. Famille spirituelle, famille à Moussaliboy, beaucoup souffrir, bande de Gouana, on les basada, on va bomba,
basalisa bafamille na bango mais baosala misala ya nzambe na église baosalela prophète mosala olie basalaka économie na bango bazwa mbongo. Il y a d'autres aussi serviteurs de Dieu oyo baza na désir ya babiloko mondain baye bazolela prophète tala communication eke na bamembre na famille ke bana wana bafamille bokosouffrir po bana wana baosala Petro Congo baboyi kosalisa bino baosalisa lingomba kola yebisi bango merci bozokosala bango kaka nzambe apambola bango bango baluka babien matériel bino bosala misala tata libota bazwa esika ya kinga mpona kosanzola nzambe na bango abalibota bandeko mpe ya Petro Congo bafrère je vous aime tant mais quelle grâce mais quel amour que vous avez toujours manifesté vis-à-vis de votre frère bafrère merci bamama mpe vous avez toujours été infatigable bamama nyonso ya Petro Congo atanga lobi botika koya na mbongo bopesa te bokende botonga babi non tokoya nango mais étant donné qu'en pleine construction c'est une église disons que je peux dire qui a toujours été soutenue par des hommes fatigables et j'espère que nzambe na bomo yatikaki bino te c'est vrai soki ya ndeko na bino na oyo bobandaki na bango oyo dessin na tata ekambaki mpo bakende na bayi oyo nyonso bino nyonso bosukisi na yango mpe na baame ya bandeko na biso banda bebi ya édifice oyo babandaki mpe batika biso nzambe abatelaka bango asungaka bango na bamikolo na bilenge na bana mike nzambe asungaka bango milimo na bango ezala esika malamu mpona édifice oyo botongi mpona libota. Parce que Dieu est le commencement et la fin. Œuvre Bossali. Je ne crois pas que vous à lobby. Je ne crois pas que vous à lobby. C'est une œuvre grandiose. Oyo, dans la pauvreté à l'aise. Au moins, il n'y a même pas la spirit. Il y a la chambre à casse des atteintes. Mais on dirait le vent. Souffle les tata, l'eau qui a bien dans un pot à un moment. Et vous êtes inspiré. Kolo Pambla, Bota Petro Congo. Nzambe asali ya moko na moko. Ata parce qu'on va dire ah pour toujours souffrir, tout le temps toujours souffrir. Oui, la souffrance sera toujours là. Ata malade ah tout le temps la malade kozalaka kaka. Et aussi là quand na moto alo vivre na mukilote. Mais pourquoi tout le temps nzala ye, nzala ekozalaka kaka. Ça sera toujours là. Dans les preuves, dans la disette, dans la nzala, dans le problème, dans la difficulté, dans la malade. J'espère que vous avez bien. Vous soutenez, parce que vous allez soutenir. Malade et si bien. Et vous allez ah, pourquoi pas chez Syrie, vous allez l'ombre, non. Vous tiens la banque, bon, mais l'on a tout le monde se savait calculer pour tâcher les sabots dans ma belée, jour et récolte, et puis maman, ça combien de graines? Amen, Bota. Milona nyonso kolona abo calculer bo balona ka polu okenda kocha mo eteni ya nzete mo ikeno na mapele na mai na mopepe ya yao eboti manioc eboti polu 3 fois ya récolte manioc na se récolter nzete o récolter pour kolona encore nkasa o récolter mais quelle bénédiction. Libota, Bozana Kimia, Libota, quel que soit le problème, Polo Akoyoka Kapino. Quelle que soit la difficulté, l'ito n'attendait jamais l'eau. Quel que soit la bitumba, mi pepe, l'iso n'attendait jamais l'eau. Amen, Libota. Et voici que
nzambe na bongo ya kozala bino elongo bokolemba liloba mingi bakobima babe frère yoke this one biso totongi me tala na osufri na zi mosala te frère otongi bolobi ozwa mosala te molimo na yo ezala nsika malamu na jourji ntango oza na mokiloni munguna ayebi kosimba yo te bomoni mikro te tosimbi yango awa bameki osimba courant ndenge yawa transformaka baponami na ye oyo koluka kosimba ezala courant yeutaka na likolo oyo ezalaka na bino elongo ozali disons intouchable munguna satan ana pouvoir moko oza likolo na nyonso ata njala kumisa tata ata baproblème merci Seigneur ata badifrité je te remercie mon Dieu voilà chanson na bino bozali nango tout le temps au plus tard misala eyikana encore mingi bakoloba natongi napesi mbongo commerce nanga po etomba non c'est pas ça mingi bakoloba natongi tocontribue nde tosali misala mpo bafamille bakende poto non niet milimo na bino ezala na assurance totale moko na suka bomona miso na ya ndenge babongisi boyo tosala po bokoma bagrand commerçant oui bien sûr mingi mpe nzambe akosalela bango la vérité na libota mobimba dude na suka ya bongo ya moko na moko otala kebanda nzambe tata na bato na dongo ya kozala nzambe na bango bakozala bato na ye kimisuba na ekeke amen Liloba oyeza ya nzambe Liloba oyeza ya nzambe Ata minyoko ata pasi Ata minyoko ata pasi Sabuza liloba boye kobeta maboko Sabuza liloba boye kobeta maboko Pasera zeke baye kosanzola nzambe Baye kosanzola nzambe Bamama liloba toeta ata milolo Tuzumata, alimata, mata.